tozali ko réhabiliter nkendolo pamba te tozali kozela ba oyo babandaki koyebisa biso ete bakoko ya bakoko na biso ba progéniture na bango ba oyo bakenda en captivité na esclavage ya mikili ya poto pe Amérique bakozonga nde tozozela ba oyo banongi baye kotala cité na bango oyo ezalaki prédit epai ya papa Simon Kimbangu uta 1921 lelo 2021 100 ans après bakoko na biso wana bakomi libre po ete baya kozonga nde ba oyo bazoya kotala nde tozobongisa bisika oyo bango bakokomela na cité na bango historique oyo tobengi nkendolo.